Nabaki na le sujet au point puisque semaine passée nazaki Nande Komoko on a pensé qui réellement que on a besoin à yeba ce qui tu ko adresser prière paix dans Saint-Esprit. Ils ont vraiment et d'ailleurs ko senga ko expliquer malamu ndete ko sa pe nae moi conférence muke to soleil nae pour na ko expliquer. Mais tant que tu as expliqué na mona ki ba question surtout tout na et puis ça qui ngai réellement penser il y a koloba que bon pourquoi pas que le blanc on a quatre réunion locale donc tous habitons ensemble comme ça chaque mutu a peut contribuer na oyo ya muke wa kozanango mais mingi bato baza libanda baza ande réellement édifié ya on a lobby na titre ni message na ngai parlons donc du Saint-Esprit tout le bela réellement Saint-Esprit tangu tozotala na kati ya Bible tomona batu mingi ba komaki to makamiki na kati ya Bible soki tozotanga malamu te oko zana moi penser netike Saint-Esprit ils ont kaka esprit ils ont kaka eloko ça dit c'est comme une chose ça dit on dirait kaka eza puissance moko boye soko zotanga Bible malamu te quand ça peut être que Saint-Esprit eza puissance moko boye nzambe atiaka batu oyo bandimeli seulement ça dit bato bandimeli je veux dire ou bien banso quand ça que Saint-Esprit au bato bandimaka trinité Saint-Esprit ali donc troisième forme ya nzambe misu balobaka Saint-Esprit ezali esprit oyo misus kutu mwana kati ba temple la ba desinaka pigeon hein donc Saint-Esprit ali esprit oyo kitaki tango Jean-Baptiste azo baptisé Yeshua donc Saint-Esprit kitaki na forme pigeon nde ba ko misu ba tika na lokolo pigeon tilelo ça dit au mona que chaque mutu aza na ndenge oye azwaka réellement Saint-Esprit ce que biso les avertis tozo Saint-Esprit ezali nani ou bien comment est-ce que tozo Saint-Esprit à mon avis c'est important vraiment to donc sujet oyo lelo par la grâce de Dieu to me rotala d'abord ce que la Bible nous dit par rapport ya donc il y a Saint-Esprit. Bon, tant on a aussi ça nini message oyo na otika temps na baki muna mutu azwape quelques minutes pour na ko partager pour na ko loba je vais dire eloko yo nzamba tina kati na ye de façon que bato ba kolanda biso ba comprendre peut-être ngana cause na lobaki lo mona na bosani mususu mais na kati ya na za ko ba soki eloko mona bosani bato bandeko to na kati ya nini na kati ya Skype toujours peko ko tanguna na opesa parole chaque mutu amenga ko pesa ce que réellement au peut ngai na lobité. Bon, au fait pendant que kende eza enseignement eza vraiment information puisque moni enseignement eza mingi il faut qu'on soit aux paroles ya Nzambe aux versets bibliques aux chapitres aux mais ko sala exégèse nango mais ko luka mo potala oyeba mo ana elinko loba nini na grec na hébreu ozonga nango boye après aux ba versets parallèles au boye donc moko eza malamu mais eza mingi malamu nga mona bonga za so na conférence bozo mo na boye pona nini puisque boko pesa mutu temps à tuna ba question ou bien place mo mutu comprendre bien te bo telemina nous tu vois mais na ndenga ya ba vidéo boye ngai personnellement na monaka ça malamu ko pesa information o ezali direct de façon que mutu oyo akoyoka biso donc à retenir quelque chose yangona na okenango vraiment na ndenge mo pratique na okena ndenge théorique donc ba passage autre to se limiter vraiment kaka na katia donc Nouveau Testament ou bien Nouvelle Alliance place Saint-Esprit réellement et ça qui donc en vogue ça dit place Saint-Esprit bimi penza na ndenge ya ko sala musala au selon ce que Yeshua va dire ndenge to tanga bien bientôt awa. Bon avant que nazwa passage ya liboso na habité bison bozo kanga malamu son tout va bien. Amen, amen, amen. Ok. Tout va bien. Ndeko asa promo ya nini ya nini na ya réseau ezokata donc je sais pas bon mais ça va. Voilà. Nako préféré totanga passage moko na kati Ephésiens chapitre 4.
verset 30. Nous allons rapidement peut-être pour gagner le temps. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Donc, awa, ce que tanyango mbango monake bakomi, et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça dit quelque part, et que Saint-Esprit est vraiment donc à part. Ils na par rapidement au monde comme d'autres pensent mais disent que Saint-Esprit et la puissance moko boye donc pouvoir moko boye après bon ils ont ndeti tout le monde a mutu ce qui a makasi a donc a eu doping donc Saint-Esprit plutôt et ça le la doping donc spirituel au pesa mutu makasi mo quelconque ce que tangi peuvent Ephésiens 4 30 ans, nandenga mbango mona neti babi que n'attristez pas le Saint-Esprit donc de Dieu. Mais entre-temps, sur le moni verbe n'attristez pas l'inko que non que mutu ça la triste, il faut ça mutu ça na ba sens le ko la mutu, c'est-à-dire il faut ça une personne. Pour être triste, et ça demande pas seulement être, comment dirais-je, donc, ce qu'on a un robot, on a tristeté, ce qu'on a aux alliés moupepe, on a tristeté, ce qu'on a je ne sais pas, eloko, on a tristeté. Mais qu'on a la triste, mais tristesse, les alliés, eloko, et c'est pasakanakati ya ami ya mutu, ou bien c'est pasakanakati ya bo moto ya mutu. C'est-à-dire mutu, quand on a la triste, par rapport à eloko moko, to eloko mususu. Donc, à partir du passage autour de qui n'a point nango a tant babi qui n'attristez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire Saint-Esprit azali une personne qui peut être attristée par rapport à soit etambol na yo etambol na ye etambol na ngai, c'est-à-dire Saint-Esprit awa a eu forme ya kolobake ngai na sera pas tristé, c'est-à-dire ceux qui osali aux chrétiens par exemple osala kabaka moko boza bonzambete Saint-Esprit a comme attristé d'où Saint-Esprit awa a commis une personne na kolobaka commis lokola na bien commis une personne ceux qui to kesu to tangi na kati ya il y a Actes des Apôtres chapitre 5, nous t'as vu le matin rapidement. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Continuez frère. Continuez frère, continuez. S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà. Tout ce qu'on a place, ça dit, Awashikona, Actes des Apôtres chapitre 5, verset 3, Pierre a dit Ananias, l'isolo te bike, banek ou teka ba bien à bango, volontairement bien sûr, pour na ba ko pesa ngo n'est-ce pas, donc et pas ba apôtre de façon que bazo ba bloc on a ba distribuer on a batu au bazaki na besoin. Alors Ananias donc na Safira, nde basaki jeune na bango, comprendre na bango ba teki biloko ba terre na bango mais ba ko pesa donc nyonso te o ba teka ki mais ba saleti donc magui. Mais siku awa donc donc l'apôtre Pierre, hein, Pierre azakoloba azakotuna Ananias que non pona nini ozokosa donc okosi Saint-Esprit. Ce qu'on a souka il y a verset 4 je pense frère Nani Dido nde ozomona siko na souka Pierre a ici Ananias a dit que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Donc ça dit ce que tu as dit au comprendre verset au bien passage au bien au monde que Saint-Esprit awa Pierre a joué le col en Nzambe mbalamoko. C'est-à-dire alobi les bandelique non pourquoi au kosi donc Saint-Esprit. Mais ce qu'on a souka alobi na donc na phrase na alobi que non eza biso eza na bato kosi te mokosi nde Nzambe. Donc ça dit quelque part au monique na kati ya passage oyo tozwa Saint-Esprit lokola Nzambe mbalamoko. Bon toke siko na 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Je vous dis rapidement. 1 Corinthiens 10, hein? 1 Corinthiens 2, chapitre 2. Verset 10.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélés par quoi? Par l'Esprit. Et puis? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais ceux qui sont tozongi na ebandeli, avant création mokili, Bible ça kotal sa biso que non, mokili ezaki informe, balobi baboy informe, balobi nini frère Blaise, ba utiliser mo mususu, babi ki informe te me balobi nini chaos, c'est ça non? Toibo bien chaos, c'est ça, il y a un chaos. Mais na ba version simple, balobi que mokili ezaki informe vide, c'est ça non? Ouais. Alors nani Bible ça que non, esprit en Nzambe bana ko planer sur les eaux, c'est pas ça? Amen. Bon, si quoi Eliko Banim, tant 1 Corinthiens donc 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 que non, esprit et son dagagnon, même les profondeurs de Dieu, on comprend que donc Dieu a son dagamitema, esprit son dagamitema, et puis balobia que non, esprit et son daga même les profondeurs de Dieu. Surtout zongi siko nakati il y a Genèse tout le monde a siko que non, esprit mtazaki liboso avant eloko nyonso tu ezala. Ok, ça dit c'est pour dire que non, esprit en Nzambe, on a peine Nzambe. Mais si vous faut comprendre l'oko moko, pour na pratique ça bien. Pour comprendre l'oko moko, Nzambe na kibo Nzambe na ye, tango akela ki mutu, atiaki na kati ya mutu normalement esprit na ye. Mais esprit oza na kati ya mutu, ezaki esprit o epesaka mutu vie, po mutu apema. Mais ce que esprit otozo lobela, eza esprit o ya Nzambe, ça dit Nzambe, ça dit le Dieu, ça dit esprit donc saint, ça dit esprit o ya Nzambe. O ezala ke soki mutu andimeli Nzambe, Nzambe andimi mutu na botama ya sika, Nzambe azui mutu wana, Nzambe adopte mutu wana, Nzambe adote mutu wana na kati na ba empreinte na babilembo na ye. Moutouana commis mwana Nzambe, ça dit moutouana a commis, n'est-ce pas, mwana Nzambe par l'esprit. Yangona tangu tangu ange Gabriel nakatia Matthieu, aza koebisa, n'est-ce pas, donc Joseph albi que non, zemia moi sinayo ezali e outie pas moutouté e outie pas ya Saint-Esprit. Et ça ne zem e outie pas Saint-Esprit. Ça dit Saint-Esprit epesi semence o ezan écoute nakatia libumu ya Marie et pesi donc moi na auto bengi plus tard Yeshua. Et ninko banin Saint-Esprit ndem tali créateur, Saint-Esprit tali Nzambe. Ya ngona tanga nani ndekoza ko tunanga mais pourquoi est-ce que donc batu susu ba adresse ka prière et donc na Saint-Esprit. Na bi puisque ça batu o baso kanisa ke Saint-Esprit ali séparé na Yesu. Batu donc ndemo pa baso kanisa ke non Yesu ali séparé na donc na papa. Ya muna asa ko bondela abondeli Yesu atiki, abondeli Saint-Esprit atiki, abondeli Nzambe papa atiki. Or ezali ba manque ya ko comprendre philosophie ya Bible ne ba komaki Bible. So otali banze musolaka mutoza ko banzembo kitoko pa muna bi que non Saint-Esprit to adorer yo, Nzambe to adorer yo, les fils to adorer yo. Ndenge moto muna kaka ba catholique baza ko ndima Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo santo. Mais pourtant Yeshua lobi que moi et mon père nous sommes un. Mais si il faut te comprendre à esprit. Si il dit que moi et mon père nous sommes un. Comme les bandes qui esprit avec mouvait sur les eaux, comme à partir de l'esprit de Yeshua a comme qui semence nakati n'est-ce pas il y a libumu ya Marie. Donc on comprend ici que l'esprit wana ezali kaka pouvoir de toute puissance de meali Nzambe, mais ce qu'on a forme invisible. Pourquoi? Apocalypse chapitre 3 verset 20. Quand Yeshua a dit que non, je me tiens à ta porte, je frappe. Tout comprendre le bien. Avant que na chute place on a l'obani. Nzambe akela ki mokili na ye. Après si batu makamnyo suni to monaki adona Eve tout ça ba baby ici Nzambe c'est pas que nous Nzambe azaki ignorant que ba ko baby ça Nzambe aebaki mais fa ki Nzambe atika bango po justice Nzambe et sala puisque Nzambe linga makamsusu biso moto sala et ou te pas na biso moko po Nzambe justice na et sala. C'est pourquoi atika ki adana Eve bakei tina ko sala faute wana faute basala ki siko memi bango na kufa c'est bien ça dit na séparation ya mutna Nzambe ce ko mona que bon
ce qui n'a que na tika mutu donc moi azong la ngezate fo ngai moko na kende vers mutu de façon que ngai sikoyo na gagner sous mutu o ngamona donc ngamona kelaki donc il fallait que nzamba sa ndeni il fallait nzambe ayaka kana mokili ko la prophète te que apesa batu maloba na ye ndetu monaki ba Isaïe ndetu monaki ba Ezekiel ndetu monaki donc ba Job tout ça mais nzamba ayaki na mokili ko lokola mwana de façon qu'à partir na ye ce qui a introduit batu leçon ou bien doctrine ya papa, c'est-à-dire doctrine ya papa, batu bandimi que papa nzamba sa papa na biso, après ce qui mutu andimi nzambe ye moko na volonté na ye, nzambe soit ça capable n'est-ce pas, ya ko kota na kati ya motema mutu en forme ya esprit. Ya en place Yeshua sa koloba que non, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et a fongoli yango na osa nini, ana kota na kati ya motema na ye, na kofanda na ye. Ezali de ba batu baka on disait que façon au comment non esa façon ya ko komater puisque motema mutu ndezali place o résidaka n'est-ce pas donc makambo ya malamu na makambo ya mabe tout le monde qui tente tout ça qui bana mike ba dessiner motema ba kanyo ba chaîne boy ça dit ce qui osa mutu oyo omi pesa na nzambe te ton cœur n'est pas à Dieu ça dit ce qui motema neza pas nzambe te katika de neutre ezalakate ça dit ce qui mutu o andimeli na Yesu te na kati ya bo moina ye motema na eze pas diable alinga te pourquoi puisque diable ayaka na kati ya vie ya mutu sans que asenga autorisation nzambe apesa biso n'est-ce pas liberté na yakobaka non on limite puisque nzambe alingi que mutu andima ye moko na volonté na ye pour réellement sainteté to bon nzambe ça na kati na biso il faut biso moko to ndima na volonté na biso d'où par le Saint-Esprit so nzambe andimi yo ko mwana ye n'est-ce que Saint-Esprit et ko vanda kati ya bo moina po nini pour échanger n'est-ce pas donc façon ya kotambola façon ya koloba façon ya kolia façon même ya ko vivre pourquoi puisque il faut différence que comme mutu assemble na mutu assemble la différence et ça que puisque mutu akata akof ndenge mususu non c'est pas ça c'est plus na kati ya esprit ce que esprit de comme asko ko tambwisa mutu esprit ezui siko mutu comme le marionnette ya moni nani Paul azakoloba si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi donc Christ na bon nzambe na ye balobi donc les pieds, donc qu'est-ce que je dis, le ciel est son trône et donc la terre son marche-pied. Et ni kubani bonzambe ya Yeshua akukuvana kati ya via mutute lokola nzambe bongo fonini afanda na forme ya esprit. Yango wana na kati ya nakati ya Jean chapitre 16 verset donc 7 il est avantageux que je m'en aille pour nini pour esprit et ya c'est-à-dire esprit na ye moko bakoza à place mon côté il faut ye a quitter pour esprit à remplacer c'est-à-dire ce qui mutu oyo nana ndimela ki Yeshua te à l'époque tant nanu biso to quitté mutu ala ndai koza lokola bateau ezangi donc ezangi n'est-ce pas comment dirais-je donc direction donc c'est ça c'est-à-dire fallait que mutu akoma n'est-ce pas na esprit okutambwisa ye yango Yeshua tama za mokili azali toujours koluka kozana ba ekol na chaque fois pourquoi atika bango ata 1 minute te au monde pourquoi puisque na tangu wana même Pierre même Jacques même comment dire même bango nyonso bazalaki non na Saint-Esprit te pourquoi puisque ye moko azalaki na kati na bango tangu siko ya abiki alga kende n'est-ce qu'il faut Saint-Esprit à remplacer pourquoi puisque Saint-Esprit est un consolateur. Oh, consolateur, il y a mon nez, Yeshua. Il fallait que donc à ça que non, et ça pour un avantage ngana kende, pour un nini, pour Saint-Esprit à continuer Moussa nango. Oh, Saint-Esprit rôle nae, et ça a quoi va na kacha mutu mais et ça pour na enseigner mutu, makambo oyo Yeshua enseignait qui me mutu comprendre te. Yango bongo mona tang na ça kolobake, so tang la Bible le journal au kansa que non, mais ndenge nini, mais Paul a comment qui boue, mais Pierre a comment qui boue, mais Jacques a comment qui boue. Il y avait des choses que bakoma qui n'est bandeli mais tant on kende na profondeur au monde que non façon on va comment changer pourquoi puisque l'esprit maintenant commencé à œuvrer na kati na bango et ni kolobake esprit nzambe ezali nzambe na tout toujours andana ngamba bandeko amen. Ouais, 100%. Donc c'est-à-dire tant que Yeshua a koloba na même na Jean 14 16 awa azo ben esprit abi que non un autre consolateur c'est-à-dire moi je suis consolateur mais il faudrait qu'un autre consolateur vienne pourquoi pour qu'il y ait até abino dans toute vérité c'est-à-dire il y avait des choses cachées oh qu'il faudra esprit d'un côté à mutu pour nini
bandeko eloko baza koyebiso na matoyi na eloko zota na kati na yo eza différent, c'est-à-dire eloko zota na kati na yo c'est comme si comme la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est-à-dire motema na yo ezui eloko moko ebimisi yango eza différent na bayebisaki ngai. Il fallait siko nini Saint-Esprit akova na kati ya mutu afin que mutu siko enseigner malembe ba comprendre ce que yango ande ko loba boy yango puisque Yeshua ça na temps il fallait qu'il assiste sa mission vite pas que nae il pouvait aussi rester 50 ans mais selon plan nae il fallait qu'il la mikolo wana tikala ki de façon que a déjouer penini dans le diable, puisque le diable ne savait pas la mission de Yeshua. Le diable pensait que comme Yeshua sur na croix donc sili ndenga longa ki batumsusu avant Yeshua, mais Yeshua a une mission réellement na akufi a sécu pourquoi a besoin que batu par l'esprit, to vivre selon l'esprit, to marcher selon l'esprit, de façon que Yesu quoi tambouisa bisope selon l'esprit. C'est-à-dire esprit na ye ezande ye moko avant na kati na biso sous forme ya esprit. D'où so muta la prière. Osa la prière na kombo ya Yeshua, na kombo ya Yesu nde osa la prière. Osa la prière te na kombo non na on dit ça ko s'imaginer nzambe papa nzambe na sengyo na kombo mwana yo. Non, c'est pas ça. Yeshua za mwana lisusu te. Yeshua yaki lokola mwana. Bible na kati livre Jean chapitre 1 qu'il était venu sur la terre comment ça dit à la gloire du fils yaki donne la gloire donc non à la gloire comme une gloire du fils, c'est-à-dire de lokola na gloire yaki bo mwana, c'est-à-dire c'est lui qui était venu pour être n'est-ce pas une victime expiatoire, c'est-à-dire à partir na ye de biso tozo lolo biko dou donc a joué qui n'est qu'un rôle wana na temps ya muke wana après azoni na bonzambe na ye yango bato baso kanisa ke nzambe ou bien Yeshua ezaka donc bana benga de Nazareth wana après na mupanzi nzambe azali après côté musu Saint-Esprit et ali ba enseignement oyo ezako bungisa bana nzambe mingi nzamba azaka moko et puis nzambe sikoyo na unité ne wana yango ba que non il est avantageux que je m'en aille pour esprit en nzambe et donc pour esprit plutôt et ana kati na bino pona kosukisa donc ni nangai intervention nangai Matthieu chapitre 28 verset 20 tant que ça une mission finale et les abbés sont tout rapidement bandeko ndeko makozo tanga rapidement Matthieu 28 20 verset 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, mais alors ben on a quelques gens qu'il est avantageux que je m'en aille. Maintenant Matthieu Lobini a dit que non, je suis avec vous tous les jours. Mais c'est pas l'esprit qui est avec nous. C'est pas l'esprit qui est avec nous. Tout le bango, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu. Mais c'est ça le problème. Batu bazwaka mamanzambe lokola masapo. C'est-à-dire alobi kambo moko abisu contraire le kambongo. C'est-à-dire bon toza kondima oui esprit nzambe sepeka nzambe. Mais tant ça prière nzambe to sengi yo na kombo ya mwana yo. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme moni Yeshua lobi que non bozo bondela boza ko zoate po bondela mabe. Il faut boye bandinga na ko bondela. Je pense que ezaki vraiment intervention ezaki important na salango anakati ya réunion na tiki maloba vraiment na mutu nyonso abakisa ou bien aloba likambo oyo petonga na lobité ceux qui te kotanga ba kombo qui est rapide na habité son de moi après Freddy do. Bon, je peux commencer hein? Voilà, vas-y. Ouais, c'est ça alors. Oui. L'enseignement est clair alors, l'exhortation est claire puisque alors, au moins, alors il faut prier le Saint-Esprit alors, il faut te bango puisque alors, et ça le fondement biblique n'est, à jouer en place nini, à mon avis puisque au bas porte, babadé au semble na combo Saint-Esprit, ça n'existe pas. Donc, néo lobby alors, et ça va raisonnement, va penser humain alors, qu'on comprend que tort du sens c'est chrétien quoi, le Saint-Esprit de Dieu lui-même alors. Nous sommes appelés de prier au nom de Jésus et non pas au nom du Saint-Esprit quoi. Donc tout a été clair donc alors fondement biblique dans les réalités alors c'est au premier verset biblique alors de Genèse Apocalypse c'est donc alors Nzamba sungaye asusula makomi la solution de l'homme. Amen. Frère Blaise. Ok, c'est bon.
en tout cas, merci. L'exhortation, c'était clair. Ok, nous sommes déjà, mais le coup là, verset c'est belé, mais verset mon compte. La place au Vandaki dans Jean chapitre 16, verset 7, maintenant la pousse dans Semouké. Jean chapitre 16, verset 13. Je lis la parole. Quand le consolateur sera venu, le consolateur c'est Christ, bien dit virgule. Après, Bible ici, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, dans ce cas, à partir Awana, il y a verset 13. Bible dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Or, vérité, il y a non, il y a combo, il y a le choix. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est clair, donc le Saint-Esprit, donc c'est lui-même Yeshua, c'est lui-même Dieu. Avec le consolateur aussi, c'est lui-même Dieu. Le consolateur sera venu, virgule, l'esprit de vérité. Donc vérité, c'est lui-même Yeshua. Alors, combien belé, dans Jean 15, je suis le cep. Je suis le Père de vie. Je suis la vérité et la vie et le chemin. Donc, on a bien aimé, on va poser la question. Vraiment, la Bible est claire, bien aimé la Bible. Le fondement de la Bible. Donc, rester toujours biblique. Donc, esprit a le choix. Esprit a vérité. Esprit Saint, ils ont le choix. Mais quand on constate la prière, on n'a jamais, tant qu'on a chassé les démons, on chasse l'esprit impie au nom du Saint-Esprit. Quel fondement? Donc, on chasse les démons au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous, dans la Bible, et ça, on a comme il y a Yeshua, comme on a ils ont la vérité, ils ont le consolateur, ils ont le chemin, ils ont la mititi, ils ont la gloire pour nous. C'est ça, quoi. On a encore ajouté pour l'édification, il y a encore à Christ, et puis ça, quoi. On a remis tes paroles pour Fabrice, merci. Vraiment, c'est important de continuer à marteler Bongo. Parce que si on a une question à Bongo, et que la réponse est différente, à tous les côtés différentes, puisque on a tant à tout le monde, puisque à tout le monde, comme Moussous, au pâté à côté Moussous, à Epsi Maka Moussous, aux monde. Ce qu'on a pas dans la version dans la Bible, non, on a pas cette version dans la tête. Non, on peut se selon la Bible, donc 8 ans, et j'espère qu'il a même compris ce qui est important. Ma soeur, n'habitez soeur Nyaza online, soeur Cathy. Ah oui, non, 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 parce que tant le Bible battant le journal T, battant on a aide à molimo santo pour comprendre que molimo snani Saint-Esprit azanani, Père azanani, Fils azanani. Nzambe moko, Père, Fils, Saint-Esprit ezayi moko Nzambe. Ezayi moko Nzambe parce que ezala mo be sermo ba loba nanga que mieux ko sambela kaka Père. Ba prière musupo kinaka mbamo pa papa. Ko kene kutte pa mwana mo ni mo santo, kene ke pa mbamo papa. Papa tal kamuna ngai problème nanga boy bona nyonso. Papa ko salambala moko poso ki no pa mwana po tuna na susu papa alobi na bon na comprendre nana ki penza te wana nazalena na système mais tant on zama salinga grâce a fongoni nga mayele ya molimo tant na otanga Bible nazo comprendre que Saint-Esprit mon papa mon Nzambe ni fils yona ka mutu moko ezate que au sambeli Père au sambeli Fils au sambeli Saint-Esprit non ezaka mutu moko Bible Nzambe yemo ka nga kukabola gloire na mutu mususu te jamais ko loba que Saint-Esprit eza mutu mususu ba prier pour na yo Père pour mutu mususu ba muta prier pour na yo be Fils mutu mususu non ezaka yemo ko gloire wana tozo pisaka pour na ye. Ya wana nde nanga bakisama mutio wana ke Bible totanga ngona molimo santo na aide molimo santo po soto tango loka journée to comprendre peso mutazana monini na Saint-Esprit ata soka zo tuna ba question wana ke o ese to ko sambela Saint-Esprit nzambe pa ko tika ibongo ta ko fongole mayele à comprendre
Exactement que soka yoki A yoki B ça le double non moi ensemble nous va confondre ma il pas comprendre frère ni sœur ni oiseau pour la vérité non on a pas ça voilà les campo sokati alobi c'est très important mutu aza mwana nzambe aza na molimo na nzambe nde na baki na kati ya message na lobaki que soki obotami ya sika ce qui fait que okoma mwana nzambe ezaka pour le but que nzambe na ndimi non c'est pas ça il faut nzambe asele ça dit faut nzambe donc acha molimo na ina kati na yo il faut nzambe azo contrôle ya bomo na yo il faut nzambe azo contrôle ya vie na yo azo contrôle ya nzoto na yo pour comme réellement temple ndenge bible na kati ya donc 1 Corinthiens comme temple n'est-ce pas il y a Saint-Esprit oh ndete lobi mutu azotu na question bongo mingi ezalaka ndenge sœur auto loba que mingi ezalaka mutu oh peut-être alingi nzambe mais il n'est pas encore né de nouveau. C'est important peut-être bakoka vidéo ba comprendre que ça, donc et ça ne suffit pas que le baginaza mwana nzambe ça ne suffit pas avant que le baginaza mwana nzambe faut otala parcours na yo est-ce que makambo na ko sala lobby lelo sala ngo susukaka est-ce que makambo na sala donc 2 ans 3 ans passés au contraire ko sala yango yo za mwana nzambe makambo salaka oh sala na kati ya molita bazalaka est-ce que tu es sûr que ce que tu fais et pas nzambe le kumu c'est-à-dire mutu fa comme yemoko donc arbitre to juge ya vie na ye il faut mutu comprendre non ce qui na moni loko mweza ko marcher dans na kati ya bo mwenanga il faut yomoko mutu no comprendre or Nicodème na kati ya Jean chapitre 3 asa ki ndenge nini ye ayebaki mi makambo ka ba religion ayebaki makambo ya balwa ya Moïse bonabwe mais makambo etali keno ko kende bokonza likolo tout ça ayebaki na ngote mais asa ki ndenge nini alandi makambo te ke asa docteur bonabwe akeko luka na source akeko tuna Yeshua mais comme makambo za ndenge nini na sala ndenge nini Yeshua eko pesa une des réponses wana faut bota mayasika oh ko bota mayasika ça se passe par le Saint-Esprit yoka ange aza koebisa comment dire Joseph nenata ko donc na kati ya Matthieu que mwana aza na kati ya libumu azali semence et outil et pas ya Saint-Esprit so Saint-Esprit il faut bota mayasika il faut que tu naisses de nouveau ce que botami ya sikate yomoko okoyeba que botami ya sikate puisque esprit nzambe na kati na yo il faut témoigner yomoko koza mwana nzambe so moni que esprit nzambe so témoigner na yomoko te na kati na oza moko yina kana batu emolinga batu emoko finga batu emoko tonga na yo emo sala kindumba emo tiki ndumba emoko oyibi emoko tiki emoko kosi c'est que ozana mwana nzambe te mwana nzambe za mutu oyo autobi que le Saint-Esprit a comme même consolé donc comment dirais-je asa ko soutenir na kati ya faiblesse so moni ko ngokoya à télévision balmo pourquoi puisque tu ne marches plus seul tant que non celui qui est à moi est plus fort et même quand il y a ba combat spiritualité ça combat pe wa yomoko nanzoto na yomoko il faut nzoto na yo n'est-ce pas et comme ko to sa molimo na yo ce qui molimo na yo ezui le devant nzoto na yo te c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Oza ko vivre na kati ya masumu ozo marcher selon les désirs de la chair na kati ya Galate c'est que nzoto na yo ezana nous pona donc pona musuni pona mokili mais ceux qui comme marcher selon les désirs de l'esprit selon l'esprit c'est que nzoto na yo komi pesa pe na esprit c'est-à-dire nzoto na yo komi ko tosa esprit je pense que ça c'est important de comprendre ngo. Voilà, donc ça dit tout souk sawana alors, tout souk sawana, kola zolokumu alors na bandeko balandi biso. Dès que lobi chaque fois ça ba question pe ko ya sous na sima ou bien likamoto lobaki mbangu to expliquer comment malamu te bo continuer ko tuna ba question puisque mission na biso lika que non bo comme vraiment bana nzambe. To sala makambo nyonso tu oyo po bino oboza libanda bo donc bo tika quand oboza na ngo ya ko soutenir batu. Bo ya vraiment na kati ya quand ya parole, c'est-à-dire quand ya évangile. Quand oya mutu akufela kiyo mutu moko te na mokila akufela ki biso a part ye moko Yeshua c'est-à-dire ceux qui oza sûr que lingi nzambe et bongi ozwaka pe temps o se posaka ba bonne question par rapport ya vie na yo par rapport ya enlèvement par rapport ya esprit par rapport ya prière par rapport ya kotanga Bible il faut moko se poser ba question oye ba place ni ozali puisque balance ya malamu za conscience ya mutu ceux qui conscience na yo et ali ko pesa yo n'est-ce pas donc ba
explication par rapport à ce que tu fais. Yomoko aux assure que non, aux dans le bon ou dans le mauvais. Alors, biso to aliana ouvert pour chaque fois qui a besoin, il y a Kosungama, par la grâce de Dieu, tokoya réellement et pas na bino be toko répondre bino ba moyen oboyebi pour na kosunga bino nzamba bat la biso pe apambola bino.